devons mettre sur pied une... Dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des conseils. Salut et bienvenue sur Reclebois Original. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. 5 minutes à l'élo, tozali c'est Nasige Moko. Parce que Congolais, tozali ko comprendre était Congolais comme kokota na ba polémique moko. Na masolo moko baliverne au kutu bato bakoki ko polémiquer mais bakomi ko ça la polémique donc bakomi si politique on dirait politique bakomi on dirait jeu de dames on dirait discussion en football OK politique ba sakanaka na ngote donc les lots tozali ko beta c'était une émission les lots parce que il y a lobby to lobela masolo oyo il y a soi-disant détournement oyo bandako lobake conseiller spécial à président de la République a détourné mbongo ya masolo à l'école na epsaki bino bolanda 5 minutes ngai awa na ya raté pour ko seplisa bato pour amuser la galerie ou bien donc pour faire du théâtre na lobarate que pour na loba soki na yoki mutu moko lobi nga pe na zwinde ba pasala yepa landi apandi oh journaliste moko bobo moni ba journaliste mususu ba komi ko tia ba titre lokuta abanda iko loba ndenge mususu lelo a changer ndenge mususu il faut boye pourquoi changement wana brisque azaloko loba ndenge mususu akomi donc buzoba na buzoba ko tia ba titre lokuta dolika mutu il faut kaka non donc ezali passe na ma na motema ngai nazali awa avant na yebsa bino lika fona yeba bomonaki makambo ya conseil spécial donc ya président de la République nazalaki vraiment donc d'accord tena lobaki ko sale maté parce que ndenge ko analyser masolo to na ko kondimate mais nous allons y revenir to sale émission mobimba na prochaine émission na biso mais lelo sujet na biso ya lelo ezali eloko epesi polémique kutu esika kutu ba ko sala polémique té esika présent à lobby ke mboka Nabiso ekufa, Congo ekufa bandakala. Mais c'est du passé. Donc bolingi suko pensato la sarabino conjugaison ya lingala na 4 émissions. Malgré tout que les allez émission moko na pesa cours d'éducation civique. Président de la République alobi mboka ekufa, c'est du passé, zali présenté ou bien alobi mboka ekufi. Mboka ekufa bandakala. Nani ayebite ke mboka ekufa. Bolingi suko président akosaka. Président alobi vérité bato musu bazokoka ko ndima vérité alobi vérité mboka ekufa bomona ki tango sala ki discours na ye ya état de la nation alobi vérité makambo eza bien alobi makambo ezala ka bongisa alobi makambo ezo marché te alobi to toza na président moko azali vraiment président oyo azoloba makambo oyo ya bosolo bomona ki bino moko donc Fayulu andima président na programme na ya plan Félix Tshisekedi a présenté son programme. Nous en sommes très contents. Un programme sur 10 ans, avec des chiffres, avec des objectifs précis, avec une vision claire pour le pays. Et nous sommes très flattés. Une chose, c'est que déjà pendant les discussions, nous tous, finalement, et je dis bien nous tous, l'histoire rendra compte, on était plus ou moins en train de supplier Tshisekedi. Parce que du point de vue de l'ancrage du peuple, ne nous cachons pas les vérités, il était plus ou moins mieux positionné, tout le monde était unanime là-dessus. Deuxièmement, du point de vue de sa clientèle politique, il a une clientèle beaucoup plus engagée, plus virulente, je dirais même assez religieuse. Malheureusement, Tshisekedi n'était pas, et il nous le disait, c'était un garçon correct, il nous a dit qu'il ne peut pas porter les projets qui consistent à lutter contre la machine jusqu'au bout. Et parce que, d'expérience de son parti, il n'était pas possible qu'il n'aille pas aux élections. Si Kabila maintenait la machine à voter, il serait obligé d'aller aux élections. Pourquoi? Parce que la notion du boycott, dans ce parti, on en a l'expérience. Il s'est passé donc, par exemple, nous disait-il, qu'en 2006, ils ont demandé les boycotts d'abord de la Constitution. Le peuple est allé voter pour la Constitution. D'abord voter, ensuite pour la Constitution. Ensuite, ils ont demandé qu'on n'aille pas aux élections. Le peuple est allé aux élections et ils se sont retrouvés dans une situation où finalement c'était un peu comme un reniement du peuple. En 2011, même chose, ils sont quand même allés aux élections. Pour eux, il y avait fraude.
et c'est probable qu'il y avait fraude, mais il se trouve qu'ils ont demandé à leurs militants élus de ne pas siéger à une assemblée dont l'électorat n'était pas représentatif. Mais leurs députés sont allés. Ils se posent la question, cette fois-ci, comment ils peuvent demander au peuple de ne pas aller aux élections et espérer que le peuple va aller. Voilà ce qu'ils disaient. De sorte que, d'ailleurs, c'est un accident qui avait que finalement, c'est lui qui portait les projets du rejet de la machine et du rejet du fichier corrompu. Soit c'est lui qui est sorti. Tshisekedi n'était pas avec nous sur ces combats et il nous l'a dit. Et il était correct, on a discuté longtemps. Il disait, oui, on peut aller jusqu'à contester la machine à voter, mais nous devons avoir des garanties que le pouvoir va nous obéir. Il faut avoir une stratégie. Je n'ai pas l'impression qu'on a une stratégie qui soit cohérente pour qu'on arrive au résultat. Donc, de sorte que, en fait, en termes de ce combat-là, il n'était pas l'homme de la situation et il était d'accord avec nous et il le disait. Mais le babaluka mais bandimba bi que président azali mutu moko ya vérité mutu moko ya bosembo botalaka premier président mboka na biso ati penza mboka na maboka nzambe. Tombola tombola na mboka Congo, tombola tombola na 2021, tombola tombola pendant janvier tu décembre. Yahweh, 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 la boutique elle est décidée pour tomber là-haut. Zamba mboka Congo, tomboliye, Yesu tomboliye, la 2021 mobimba. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, na décembre. Yesu tombama, Yesu tombama, Yesu tombama, 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 tombama. Rabo sheke menderebo sete. Quelqu'un peut lever Jésus, 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 Jésus. La sainteté, tu es le Dieu qui se bat. C'est ton veut honorer Jésus. Seigneur, nous respirons. La Bible dit de lui, Yahvé Shama. Le Dieu qui est présent, qui se dénoue. Bien-aimés, nous sommes sur cet autel national comme au temps de la Bible. Yesu yubongi na kembo.
mboka na maboka nzambe ya yesima eloko nini eko marché te président ayebisi bino mboka ekufa mboka ekufa c'est normal mboka ekufa banda kala depuis soki ndenge nini bato bazotia tembe donc bayoka bino moko boyoka kengo adondo azoloba ngo na époque ya 1+4 donc wana kuta va déjà tu beba ki boyoka bino moko kengo adondo ndenge azo confirmer que mboka ekufa kengo adondo lobango président de la république kutu bulu teka comme président boyoka bino moko kengo azali ko loba penza ke mboka ko bonga sikote parce que ekufa banda kala bolanda bino moko. Alors, quels sont les défis, M. Kengo, que la République démocratique du Congo peut être en mesure de relever, disons, dans les 5 prochaines années, sur plusieurs plans? Non, je voudrais d'abord dire 5 ans, ce n'est pas suffisant pour relever les défis dans un pays aussi détruit. Tout est détruit dans ce pays. Mais la première chose à laquelle on doit s'atteler, c'est la refondation de l'État. L'État n'existe plus. Depuis que je suis arrivé ici, je le cherche. Comme Diogène. Je n'arrive pas à le rencontrer, à le toucher, à le sentir. Bolandi Kengo wa lobi mboka ekufa bandakala wana facha zalaki na pouvoir bolinga siko facha lo bake mboka eza bien mboka ekufa mesiko yo fachi beto akosekwisa mboka bozomo na tabino moko na photo bomonde ke facha zo tonga mboka wana azwi mboka ekufa bandakala ekufa fachi nde akosekwisa yango mboka ekufa mboka ekufa donc bino bozomona neti ke mboka ngo ezali bien na yexa bino tango phrase oyo président de la république alobi mo fachi beton ezali passé alobi te ke mboka ekufi soka alobi mboka ekufi ye mtu ayako kuta mboka ekufa bolanda bino moko likambo donc ezo belisa bamsusu heureusement que bato bazo comprendre ngo bazali belé o bazo comprendre te ezali ke mboka bino moko phrase président de l'Europe aloba au président de la république alobi na passé ezali présenter mboka ekufa. Ba problème nyonso na yoki ya ba mama surtout o esalinga pasi ezali likambo oyo etali ba salaire ya ba mibali na bango mama na yebi likambo na yebi que 160 000 ezali mbongo o esengeli kofuta nango moto na Congo te fonctionnaire akoka koleisa famille na ye mais boye ba que situation wana ezalaki oyo toyaki kokuta banda toya tobandi mosala ya kokanga kozipa bisika nyonso mbongo ya Congo pe ya bakongole aki kobima mbongo wana oyo ezalaki kosala ke bato bafutaka bango moke lelo tobandi komatisa ba recette ya mboka na biso. Ça veut dire que mikolomizali koya kuna bokoyoka que conséquence nango ekolala sur les salaires ya ba fonctionnaires ya mboka na biso. Donc bozala na patience. Toye pona kosale la Congo pe ba congolais. Toye pona koyiba mboko te ko boma yango te. D'ailleurs eza susu te po ese kufa. Toye nde kotombola yango kozongisa yango nesika esengeli ezala bosala ngai confiance na kozonga lisusu awa tango misala ya 145 territoire ekobanda mpona ya kotala pe ba avancement ya misala wana awa na mboka na biso ya loja bino moko bolandi na ebité si d'autres personnes font semblant de ne pas comprendre ezali vérité ce qui vérité wana bozomona ngo pasi bolingai président alobake mboka ezali bien mboka ekufa ya yona tiko po asekwisa yango tokota na makambo solo est-ce que bino bomoni awa lelo sikoyo donc moi si wana soki oyo ya policière wana oyo atiraki sur Rossi Mukendi moi si wana ba condamné à perpète est-ce que bolobeli yango moi si wana na kombo ya Karine ba condamné est-ce que dans l'air à Kanambe ba kipaki ba kangai ba condamné à perpète donc à bimaka bolo côté peu ba longoli na musala ki policier
et puis procès ya chebe ezo salama oyo mbila wana bima libanda na poto azonga ya ko témoigner que alobi que mutu apesa commandement baboma chebe ezali Kanambe. La personne qui m'a informé, c'était le président Kabila lui-même. C'est-à-dire... Un instant. Interprète. Ou bien, au lieu d'interpréter, je parle... Non. Ok. Quand le téléphone sonne, le général répond des causes. Ça, c'est le général Enombi qui appelle. Il parle en Swahili. Est-ce que Ouli Chapata appelle la Raïs? Est-ce que tu as déjà reçu l'appel de Raïs? Le général répond et dit non. Apana. Non. Apana. Le temps qu'il est en conversation, le président lui-même appelle. C'est à ce moment-là le général répond et dit en Swahili. Eshima mon général. Raïsi Anaïta. Honneur mon général, supplément général du Raïs s'est appelé. C'était ça. Et quand le Raïs appelle, il pose la question au général répond en Swahili. Est-ce que Mouilambo est copale? Est-ce que Mouilambo est là? On est parti naïe Kousimou. Passe-le-moi au téléphone. Et quand il m'a passé au téléphone, le président me dit Kousimouambi et Ponde, il est membre ou Lyon. Ne dis pas à Ponde tout ce que tu as vu. Tout ce que tu as vécu. Baki Akama Jeshi. Reste tel que tu es militaire. Mimi na général Enombi tutakutosha utaenda Lubumbashi. Moi et le général Numbi, nous allons vous évacuer pour Lubumbashi. C'est là où je connais que je dois partir à Lubumbashi. Bozomona Kanambe donc dossier wana kutakoko bikate Kanambe donc nzela donc ya CP comme fongwama. Donc makambo wana boko betaka ngote, boko betaka yango te jamais boko betaka yango parce que bozomona kezali makambo. Makambo ya bien bo betaka te. O makambo nde ya buzoba o ezana tina te président Bimboka ekufa est nanongo alobi ke mboka wana ezali bien. Nani ngo ko yebisa biso ke mboka wana ezali bien. Nazali ko lakisa bino exemple pour bomona penza ke mboka wana ekufa boko remarquer que président azali na raison alobaka mboka ekufi mais ye aye po asekusa mboka na biso. Bino mo bolanda par exemple na tie bino ya mboka na biso bomona bino mutu bozo kanisa soki ndenge bozo assembla bo mona bino mo ke mboka ekufa bandaka. Le 12 mai 2012, il se tient une réunion à Rubavu. Rubavu, c'est au Rwanda, frontière avec le Nord Kivu là-bas. Des ministres de la Défense congolais et rwandais. Ils signent un accord. Dans cet accord, les deux parties conviennent de ce que les armées rwandaises peuvent entrer au Congo et surveiller les 9 frontières de ce pays. L'accord existe. Nous en avons des copies. Le 18 du même mois, de la même année, le ministre congolais et le ministre rwandais des Affaires étrangères se rencontrent à Kigali. Ils signent un accord. Dans l'accord, ils acceptent que les services de renseignement rwandais peuvent entrer au Congo, sillonner toute la République pour assurer la sécurité. Ils le font chaque jour. Nous avons accepté, pendant que nous dormons, les autres circulent, repèrent les sites miniers, contrôlent nos frontières, sillonnent tout le pays.
Enfin, c'est-à-dire pour l'exposer. Parce que les données, nous en avons à revendre. Vous connaissez le fameux accord du 23 mars 2009 entre le Congo et Kundabatware, le CNDP. L'accord reconnaît aux Rwandais le droit d'être congolais et de participer à la vie politique congolaise, d'être candidat et d'être élu. Nous avons signé cet accord. La partie congolaise a été représentée par M. Raymond Tshibanda, à l'époque ministre de la Coopération, et Obasanjo, qui était témoin de la communauté internationale, lui a posé 3 fois la question. Est-ce que vous acceptez de signer un tel accord? Il dit oui, 3 fois. Obasanjo a réagi, votre pays aura des problèmes. James Kabaré, chef d'état-major, on est normal, Bilo Congolais, chef d'état-major à la Rwandais. Nous avons qui armé na biso en boko on est nani. Et ça dit Kabila. C'est quoi ça pour ça? Ono, Rwanda, Ouganda, invasion, pour les mots de la mboka la biso. Comment la mboka wapi? Parce la poste la mboka la biso, pas la mboka la bango. Et penga na zali Congo na côté ka jamais mboka. Le Gulfstream 4 battant pavillon congolais est de retour sur ces terres congolaises après près de 6 ans d'immobilisation forcée en Espagne. L'affaire remonte à 2016. Les gouvernements de l'époque, principal utilisateur de cet aéronef présidentiel, envoient pour entretien l'avion à Madrid dans un centre de maintenance agréé de l'OACI. Très sollicité et non entretenu, l'avion avait manqué plusieurs crashs au pays. Depuis 2016, l'État propriétaire n'a rien fait pour honorer les factures d'entretien. Bien au contraire, les charges financières se sont accumulées, jetant un discrédit sur la République démocratique du Congo. L'affaire avait fait grand bruit dans l'espace aérien européen et des mesures fortes étaient même envisagées contre la RDC. Sur instruction du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, les directeurs de cabinet Gulé Niembo avaient mis en place un groupe de travail autour des services logistiques présidentiels pour suivre de près ces dossiers et ramener au pays ce bien de l'État sabordé. Remis à neuf par les fabricants avec 2 nouveaux réacteurs Rolls-Royce, les Gulfstream de 14 places extensibles ont atterri à l'aéroport de Njili sous le regard admirateur du directeur des cabinets, visiblement soulagé d'avoir à la fois récupéré ses patrimoines de l'État et redoré l'honneur du pays. C'est une joie, c'est une fierté pour un pays. Je pense que ça, c'est un travail que j'appellerais un travail de cohérence. Vous savez, le chef de l'État est en train de remettre notre image partout dans le monde à niveau. Et je pense qu'il était de notre devoir, pour ce qui nous concernait, à partir du moment où nous savions que nous avions un dossier à gérer, dans ce cadre-là, il était, comme je dis, de notre devoir de faire en sorte que les paroles puissent être matérialisées par des actes. Et ça, c'est un acte qui correspond à cette image-là que nous voulons pour l'extérieur à l'extérieur de notre pays. Un avion retenu à l'étranger, je pense que ça ne fait pas très joli. Donc il était vraiment important pour nous que nous puissions faire tout de notre possible pour que cet avion puisse revenir ici. Ce jet privé fait partie des 3000 prototypes produits par Gulfstream à travers le monde et à ce jour, aucun d'eux n'a jamais connu de crash.
Il vient renforcer la flotte aérienne de l'État congolais pour l'itinérance en province et partout où le devoir d'État... Quelqu'un l'a évoqué ici d'ailleurs à juste titre, il y a un problème d'effectif dans notre armée. Et je vous ai dit, donc moi je suis arrivé aux affaires, j'ai fonctionné comme évidemment mes prédécesseurs l'ont fait en s'appuyant sur nos institutions. L'armée en est une, la police aussi. Mais c'est avec le temps, c'est avec l'expérience qu'on se rend compte en fait qu'il y a beaucoup de magouilles qui minent nos forces de sécurité. Il s'est développé en même temps que la mafia ici dont je parlais depuis une vingtaine d'années, la même mafia dans l'armée, dans nos institutions. Il n'y a pas que l'armée et la police, on l'a vu, regardez au Sénat récemment. C'est toute cette loi de l'omerta, comme on le voyait dans les mafias européennes, la loi du silence. On tue en silence, on magouille en silence, on trafique illégalement, de manière illicite, en silence. C'est comme une sorte de modus vivendi, un code de vie, un mode de vie qu'on s'est convenu sans signer quoi que ce soit, mais bon, c'est une mafia qui arrange tout le monde. Et c'est ça, en fait, c'est à ça qu'il faut, contre ça, qu'il faut s'attaquer. Voilà pourquoi je disais, attention, c'est pas du jour au lendemain que ça se réglera, ce sont des habitudes que des gens ont pris. Donc il faut détricoter ça patiemment, mais fermement avec... na commune ya Kimbantseke na quartier Esanga, école o bozali komona kombo nango la joie de Dieu, esika population tope bana nyonso ya quartier oyo, bayaka kozwa bongo instruction. Botala bino moko, ezali na basale de classe kaka mibale. Oyo tokoti ezali lokola deuxième A, ezali kaka na 4 bancs ya pamba, kasi na 4 bancs, ba élève bazali bongo 15. Botala bino moko, awa, madame asali entrée. Apusani liboso tina tableau, azali kotangisa bongo français orthographe. P-A pa. Popo! 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 Na place ya maître Kan, lokola maître Kan ezate, azui na nzeta bambu yango ekauka, yango nde azali ko utiliser. Basali yango lokola bakabola yango kanisa lokola ba chambre, botala bino moko, mwana ya 4e C, aye na système akengidila, abwaka lisu na kata classe ya baninga aye basoye bazali kotanga nini. Donc awa soki cours ezali kopesa na 4e A, mwana 4e B aroyoka ndenge mo pe na mwana première. Donc ambouglio total makelele na ndenga défoité. Pour la plupart basal pavement bosana et bongo karo bakozwango wapi. Poussière nde poussière mabele kaka bongo, awa bana bayaka bien bazonga ka kubuka ba géographie ezwaka bango na classe oyo, e bongo mayanzi erataka bango te bino mobota la modèle la poussière oyo. E bongo tangu tokoti na 5e A, kuna tika na yo tokuti madame azotangisa tableau ya chumbi ya mukie, azali kotangisa bongo géographie, botala bino moko orthographe oyo madame déjà mikomeli. E bongo bakaya bana botala bino moko bazali kokoma bango moka nde bazali ko maîtriser na ndimite, même madame azoratan ya oya surveiller nini bana bakomi. Tokoti bureau awa na place ya ba livre batangisaka bana ayi tomoni kaka ba réveillez-vous ba tour de garde okokanisa ke etide osalema awa kokamwa likolo ya ba livre wana batie radio on peso kotali yango mama na poussière ebeta akutute bafiniki yango elamba. Na récréation bana bazana eloko kosomba te bango nyonso batondeli mama directrice bazali kowelela mai oyo, botala bino moko eta ya bidon yango ya mai bazali kopesa bango oye ofongoli munoko bacheli o mwandam soza na bidon na yo bacheli na bidon oke komela okanisa kutoza na désert pasi pe mawa. Bakonzi école oyo bazali kolela balobi pandémie ya coronavirus nde eye kokotela bango awa basali échec na ninga défoité. Mama directrice maladi ni ekoteli bino coronavirus oyo yaki na mboka na biso olobi coronavirus oyo yaki na mboka na biso naoki bien te coronavirus oyo yaki na mboka na biso kokamwa na RDC école la joie bafutaka 30 000 francs congolais minerval ya année mobimba. Bakonzi ya EPSP na kosa bino te wa mutema mabe po bana onda venir ya lobby, mais awa déjà na système éducatif oyo eza lokola bozo bouzier vi na bango po
na école aboye baoyokola nini Kinshasa Félix Tshisekedi wana musala makasi vraiment et normal tin botala bino moko ya boye kana RDC banoyo soye bazwi formation malonga bakoza pe basa malukonda lobi metande baosaka na bango et normal tin na ekoloba na yo muto zoboya mboka ekufi na biso omoni na laksono mboka kokufa ya mboka na aveni moronga na yebi muto alalaka na 59 asokolaka na 61 donc yo lano na lopango mosusu moko sokola na lopango baninga il paraît que bango baza na douche na toilette te batu basenganaka tina dentifrice ozoya kolala bayo betelo porte Rachel Pierre dentifrice sikoyo yo mutu ozoyebisanga ke mboka eza ya kokufa te faci alobi mabe yo pesanga na preuve oyo omoneli mboka ekufi te mpo ngano deja tobanda obeta masolo ke mboka eza ya kokufa mboka ototeka yango sikoyo mpo ebimi na monoko ya faci yo omoni yango mabe longola enco changer pardon motema mabe ezala ntina niveau wana te ngai na yo toyebi ke mboka eza ya kokufa totika sambla mboka eza ya kokufa avant to continuer bino moko bomoni bozo mona par exemple mboka nini penza oyo penza ya normal oyo tolo bakutu poto to mboka normal makambo boezala ekoki kozala te soki mboka ezali bien mboka ekufa donc eloko moko ya malonge ezate bato basalaki 32 ans 18 ans baboma mboka c'est pas na 3 ans ke mboka ebonga siko mais fati aye akobongisa mboka akosekwisa yango. Donc avant de continuer ma solo na biso ya lelo ya sujet na biso ya lelo parce que il faut vraiment to telemela to faire comprendre bino parce que vous ça l'assemblant. Toujours sabino que lelo tozali mardi, lelo tozali na émission na biso spéciale 5 minutes boyebi ke na zongi ba émission ya invité tozali lelo to koyamba Wadeni Mulamba oyo azana Kisasa mais ayaki awa donc na ba fête ya fin de l'année. Donc to profiter to benga Wadeni Mulamba azali membre ya UDPS Île-de-France mazana Kisasa azali proche ya président de la République. Donc ba question surtout bobomba pour na président de la République ba question surtout bozala ngono pour na mboka boyebi ke franc parler ya Wadeni ya kenda na 4 chemete à répondre bino na mituna nyo surtout. Donc bolanda banda no sasala ki po na émission na akoya lelo mardi 11 janvier 2022. Donc restez connectés sur Clébois Original, on revient tout de suite. Profitant de son bref séjour à Paris, Wadeni Mulamba, proche du président Félix-Antoine Tshisekedi, membre effectif de l'UDPS Île-de-France, sera mon invité dans l'émission 5 minutes spéciale. C'est mardi 11 janvier 2022 à partir de 21h. Bonjour, bonsoir à tous les amis. Suivez-moi mardi à 5 minutes avec César Ngadi. Nous allons faire la rétrospective de l'année 2021 et nous allons aussi en profiter pour parler de l'actualité politique qui prévaut dans notre pays. Wadeni Mulamba a kozala invité Nangaï mardi au 11 janvier à partir des 21h. Bo hésiter te, bo participer, bo benga, bo tuna, mituna nyoso, bo zali na yango. Bola tokuta na bino mardi na émission 5 minutes ya César Ngadi. Comme vous le savez, cette émission est toujours à téléphone ouvert. N'hésitez pas à poser vos questions au numéro qui défile en bas de l'écran. Bobenga ye avandi na Kisasa azali proche ya Félix Antoine Tshisekedi ako yano lambino na mituna na bino nyosotu. Ça se passe sur Clébois Original, émission 5 minutes avec César Ngadi. Merci. À mardi. Bye bye. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. Bobo Sanate, Kanambe, Akozwa, Masolo, Nambunchu, Penadikos. Rendez-vous, Ezali Lelo, donc à partir à 21h en direct sur Clébois Original, Togoyamba, Wadeni Mulamba, membre de UDPS Île-de-France, et très proche, il y a présent Félix Antoine Tshisekedi. Donc, bon, préparer ma question, surtout parce qu'on est surtout, Bozolo, il y a une réponse dans mon à Ropesa Binoango. Bato, Bazo, mon neti, soki, oh, neti. Président Azu Mboka et Koufa, Wana Penza, toujours répété, et Koufa, Koutou, Bakunda, Yango, mais présent, c'est que ça, vous allez connaître Sabino Pobota, là, déjà, pour vous comprendre, déjà, que, tout le monde va comprendre, Makambo, au président de la République, toujours, là, Sabino, réalisation au président de la République, à Saline, à 3 ans, pour Batumsusu d'auto rafraîchir bango mémoire Batumsusu bazo sala semblant que bayebite bazo comme amnésique na makasi bino moko balanda ba réalisation ya président de la République. Donc restez connectés sur Clébois Original, on revient tout de suite.
Semaine de redevabilité du 12 au 20 janvier 2022. Grande campagne de présentation et de vulgarisation des réalisations du chef de l'État, son Excellence, Monsieur Félix Tshisekedi Tshilombo. Gratuité de l'enseignement. Renaissance de la diplomatie et de la coopération qui rendent au Congo ses lettres de noblesse. État de siège pour réinstaurer la paix à l'Est. Réhabilitation et construction des infrastructures. Usines de dessert en eau potable. Écoles, hôpitaux, routes, sauts de moutons, camps militaires et de police. Matérialisation de l'état de droit. Protection des libertés. Lutte contre la corruption et le détournement des deniers publics. Don des bus à Transco. Insertion des jeunes désœuvrés. Et ce n'est pas tout, car ces réalisations sont nombreuses. Ce ne sont pas des slogans, mais des réalités. Pour présenter au peuple, vulgariser toutes les réalisations du chef de l'État. Depuis son investiture, les forces politiques et sociales alliées à l'UDPS, FPAU, organisent du 12 au 20 janvier 2022 la semaine de redevabilité. Une campagne à travers les médias, les universités et instituts supérieurs, les écoles. Rendre compte au peuple est notre obligation. Le peuple d'abord. Binomo Bolandi, réalisation et salami, il y a sakanate donc on a déjà pesa qu'il faut mandat moussou salama. Binomo Bomoni réalisation. Mboke Koufi mais président de la République a sec que sango piboye bake eko sec wa tokozonga ne sika na biso. Oyo tozalaki bino moko boyoka président de la République mboka ekufa lobaki mboka ekufa mais boyoka ye moko esika akomema mboka. Restez connectés sur le club original, on revient tout de suite. Je fais le serment que d'ici la fin de mon mandat, vous allez voir un Congo nouveau, un Congo fort, un Congo puissant et prospère, un Congo qui va parler de l'Afrique à travers le monde entier. Donc, puis le mot bomoni, donc président Oya Lobby, et puis boye bake au président Lobaka na miso abato président Zali Mutu, et donc ya ko Lobaka bilobe la te, ceux qui a lobby likambu et ko salema. Oya wana a lobby na mandat na ye to koma ene sika Oya Lobby, et Zali penza ya solo penza ya solo. Donc toujours marqué pause na biso publicitaire boyebika ke Kodia Simo ezali société où vraiment ils ont permettre la diaspora mobimba na bato ya Kisasa ba comme ba propriétaire ya banda kuna ba norme moko vraiment international donc vraiment soko comme propriétaire était na Kodia Simo a wana kaka ba lokio siko toza na maluku bato bazala ki diba ba yata après parce que OK na province na ba Mwanda na ba Kasai donc héros ya maluku bo bukana te boyebika ke donc offre oyo pour na bana États-Unis d'Amérique na Canada ils allaient toujours en cours bo benga donc bo soit déjà parce que bandako etikali ya kotanga et puis bobo sanate que donc tous allez na kati awa ya région parisienne à Saint-Denis plus président à Saint-Denis tous na salon autotinda rabino El Binto salon na biso penza oyo au koti vraiment tango bimi ba remarquer penza que non souki na penza bakati donc salon El Binto na kati ya Saint-Denis et puis bobo sanate CPLA TV ezali décodeur oyo ya bana mboka et salami na bana mboka ezalaka na Londres bilengi ya bana mboka mutu akoye bango kaka ezali donc moi na mboka décoder wana elengi nango ezali donc eza muke au gros tchango na poche au voyager nango partout esika ka internet ezali au branché au tali masolo nyoso tout ndenge ezali et puis bobo sanate bomonaki déjà donc yebaraka équipe club original ya Kisasa et zongi avec force. Et zongi avec force avec Gradimou ya Etan na réalisateur naie donc Kelly Kiala ba zongi na kati ya masolo donc à partir de là déjà beaucoup mona et puis na gasi lem tous na bi air donc corps ya def ko zonga telem su bosi bomoni ba robandela bino na reportage ya defa en direct de Kinshasa et puis bokolanda be mission vraiment ya kafu parce que Gradi donc waneza masolo naie donc restez connectés sur Club Original, on revient tout de suite. Kodia Simo vous propose un crédit immobilier. Vous êtes du Congo ou de sa diaspora? Vous désirez devenir propriétaire en RDC et faire construire votre maison en toute quiétude? Obtenez votre crédit, puis commencez son remboursement uniquement dès la livraison de votre maison. À la Cité Kimia, nos maisons seront toutes construites aux normes internationales. Située à seulement 25 minutes de l'aéroport de Njili, 10 minutes de Safari Beach, au cœur de cette cité moderne, vous y trouverez aussi un centre commercial avec plusieurs commerces de proximité. Nos bureaux sont situés au 173 avenue Mutombokachi, dans la commune de la Gombe, référence rond-point Forescom. Venez dès à présent réserver votre lot dans ce nouveau havre de paix à Maluku, ce nouvel Eldorado au Congo. Kodia Simo, la meilleure adresse pour construire la vôtre.
Sepela TV et yena makambu ya sika lisusu. O ba chaîne ya France eza na kati. Ba chaîne ya Congo eza na kati. Ba chaîne ya Londres eza na kati. O ngomona makambu ya politique ya sika. O parti AA eza na kati. O parti BB. O CFAIO eza na kati. Ya Sepela TV. Bouquet comme ya muke boye. O tina poche voyager na ngokeno partout lingi. Na bouquet no ya Sepela TV. Sepela TV. Mais ma biso n'ozo mais ma biso wana 4K. Machine ma daka daka. Sepela TV. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Désormais, vous allez suivre votre émission Tiamaloba, présentée par votre humble serviteur Grady Mouya et Tana sur cléboaoriginal.net du grand prêtre César Ngadi. Dans cette émission, nous allons parler de la politique, de la religion et pourquoi pas de l'économie. Alors prenez déjà rendez-vous sur cette chaîne YouTube cléboaoriginal.net du grand prêtre César Ngadi. Toko lobela, toko pesa bino maloba, bino nyonso bozali na maloba. Boya kotia na kati émission tia maloba. Magazine Tsemoko ya bana Congo, magazine ya ba Kongomani et pa yo bitoko pesa ba Kongomani nyonso makoki ya koloba. Ozali na eloko ya koloba, benga biso na ba numéro za affiché wana poto ya mbayo opesi la masolo ndenge kaka ezalaka na République démocratique du Congo. Alors bo s'abonner ebele na kati ya chaîne Oyo cléboaoriginal.net du grand prêtre César Ngadi, toujours avec votre humble serviteur Grady Mouya, autrement dit le surdoué de la presse congolaise. Tozali awa tozali tozala kaka internet ezongi elengi Kinshasa nde masolo Kinshasa ya Congo avec Keliki Alazola derrière la caméra. Donc, bino bomoni Grady Mouya, Cléboa original, en direct de Kisasa, bomona be mission penza ya politique, oyo bomonité, oyo nanu bomonate, donc kozala kaka nakati ya Cléboa original, donc vraiment bozala déjà ya ko sepela. Donc et puis sikoyo toye bisabino pour comprendre que Congolais azali kaka motema vraiment ya mabe, motema ya mabe. Bozo monaki esengo tozalaki qualifié la phase finale la Coupe d'Afrique. Boni que Congolais a représenté biso. Fali poupa o bozo mona. Omoni esengo ya ndengwana ezali esengo makasi fali poupa donc star de renommée internationale. Talandenga sepelisi batu. Donc mais batu mususu barotia ba masolo moko oyo ezangatina oyo kaka pona ko casser batu oyo kaka pona ko sala au lieu que ba fali bazata 3 ou 4 ba li ba polémique abuzoba Congolais ndimaka moninga ni fali te ngona mona na be kolo mususu bazali ko ndema mission nation bo moni bino elengi ndenge sali biso to ndenge fali a représenter biso na Coupe d'Afrique. Et puis donc tozali ko suki sa po bo mona ke déjà donc Tchalamwa na zui adversaire solo Mbili Abel a intégré donc à Koti na kati ya IDPS. Donc Tchalamwa na soka yena ba gêné ba nzembo na pamba wana Mbili Abel déjà na carrière avec Tchalamwa na Mbili Abel donc ayebi ko bina ebi masolonyo so alataka na ndenge vraiment ya respect donc à Koti na kati ya IDPS bino moko botala ndenge à côté na kati ya IDPS na ba image. Restez connectés sur Cléboa Original, on revient tout de suite. C'est une nouvelle page d'histoire pour l'artiste et chanteuse congolaise Mboyo Marie-Claire alias Mbili Abel. La Cléopâtre de la musique africaine embrasse la carrière politique et fait officiellement son entrée à l'Union pour la démocratie et le progrès social, parti au pouvoir, dans la cellule du Cité des anciens combattants. Après cet exercice, la star de la rumba congolaise Mbili Abel s'est dit satisfaite par l'accueil lui réservé par les combattants de ces coins de la capitale et a par la même occasion témoigné son soutien indéfectible au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ainsi qu'aux autorités du parti présidentiel. Soutenir mokonzi na biso papa Félix Tshisekedi Tshilombo faci beton toza simana ye totie maboko poasunga kamba mboka malamu nazane sengo makasi ndenge bayambinga na pesi bango nyonso merci ebele et puis na kopesa meilleur vena mokonzi mboka son excellence Félix Tshisekedi Tshilombo faci beton vraiment mes meilleurs vœux mokonzi na première dame maman Denise Nyakero
mes meilleurs vœux na bossanité président na biso Jean-Marc Kabundu à Kabund 520 giga na PC ba meilleurs vœux en tout cas famille Mobimba famille Nyon surtout ya IDPS ba meilleurs vœux CG Augustin Kabouya ba meilleurs vœux en tout cas année oyo ezala année ya paix ya amour ya solidarité congolaise tolingana moko na moko pe tolinga mokonzi na biso po akamba mboka malamu. Accompagné de son producteur Gilles Nsana, la Cléopâtre de la rumba congolaise a ému le vœu de voir le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi, qui ne cesse d'œuvrer pour le bien-être de son peuple, d'être réélu au suffrage universel. Binomo Boitolanda et Sengwandengwana donc vraiment Tchalamwana Mekazu Banzemone Zangatina Tozu Penza donc chanteuse pour vraiment ya solo donc Mbili Abel Bomoni Ndenga Koti IDP c'est allé vraiment et Sengo. Madame donc na pesi bienvenue vraiment na Mbili Abel na kati ya UDPS. Donc to komi na suka émission na biso mais avant na suki ça nazali suko rappeler bino lelo bobo santé à partir à 21h donc vous allez en direct vous préparer ba question na bino nyo surtout boza na ngona souci pour na mboka donc Wadeni Mulamba membre UDPS vraiment effectif. Il y a membre, il y a UDPS vraiment Rosalawana, Zalagana Gisasa, Ayaraga Koya Awa, Zana Gisasa, donc proche, il y a président Félix Antoine Tshisekedi, il y a Solonio surtout. Bon, bomba, question Nabino, bon posé, Torobanda na 21h, trop ça, 3 heures du temps, Nabino. Donc, Tokomi Nasuka émission Nabiso Boïga, Tokomi Nasuka, base, jamais Tokomi Kotika Yango, base, Yango, Tessala 5 minutes, Ezala, Tobandara toujours, on a honorable Jean Moutala, Nakati à Londres, honorable Jean Moutala, merci Nanyo surtout, au Sala rapport à 5 minutes avec César Ngadi, toujours Nakati à Londres. Vous allez couper ça. Mbote na Jano Matundu, merci Nanyo surtout ça le rapport na 5 minutes avec César Ngadi toujours na Katia Londres to couper ça Mbote na José Kane qui kakamene maître Wera Mukuna maître Rajamoule merci Nanyo surtout ça le rapport na 5 minutes avec César Ngadi to na Katia Espagne pour couper ça Beloti Mavungu vrai chéri Beloti Mavungu merci Nanyo surtout ça le rapport na 5 minutes avec César Ngadi to siko na Katia Lola pour na couper ça Mbote na Putu de Yalola Poutou de Yalola. Merci Nanyo Soto, ça le rapport à 5 minutes avec César. Toujours Nagati Yalola, ça Mimi Orange, maman Nabiso Mimi Orange. Merci Nanyo Soto, ça le rapport à 5 minutes avec César Ngatokei Nakati ya Suède. Pour nous repasser en beauté, maman Nabiso Thérèse Kamani. Donc Thérèse Kamani, vous allez toujours Nasimanayo pour Namatanga. Donc toujours partager peine Nayo, Thérèse Kamani. Merci Nanyo Soto. Au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi donc Tokei a on a 4 francs vous allez couper ça Eric Londolé l'homme à la taille d'Obama Eric Londolé na moi si na vraiment Eric Londolé au Lingimbo kana Eric Londolé merci Nanyo surtout petit nango sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi to zongi a on a 4 francs pour na couper ça mbote na Shai Mukenge Shai wa balengela mon voisin Shai Mukenge Shai wa balengela mon voisin to tangi Shai to robo santé donc vraiment administrateur mususu Babi Kisinga, merci Nanyo surtout ça le rapport dans 5 minutes avec César Ngadi surtout tangi Babi Kisinga Tokotanga Ndoinae Babi Lumumba Nakata Namimi Babi Lumumba merci Nanyo surtout ça le rapport dans 5 minutes avec César Ngadi Tozongi Awa na région parisienne pour nous repérer ça Papi Ololo merci Nanyo surtout au ça le rapport dans 5 minutes avec César Ngadi Toké Nakata Suède pour nous repérer ça Igwe Chef Béton merci Nanyo surtout au ça le rapport dans 5 minutes avec César Ngadi Tokai sikoyo na kati ya bomma kuna na Congo pour na kopesa Dada Moyo l'impresario Dada Moyo merci Nanyo surtout ça le rapport na 5 minutes avec César Ngadi toujours na kati ya Congo cette fois-ci na kati ya Kisasa pour na kopesa Pepe Makaya merci Nanyo surtout ça le rapport na 5 minutes avec César Ngadi pe sikoyo na kati ya États-Unis pour na kopesa Richard Mbuluku na moi si na Richard Mbuluku merci Nanyo surtout ça le rapport na 5 minutes avec César Ngadi Tokai sikoyo na kati ya Bundes na kopesa mbote na Mamadou Polondo, merci Nanyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi Tozongi awa na kati ya France awa na Paris pour nous repérer Angela de Paris de Montiquil Angela de Paris petit sœur propre merci Nanyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi Tokei na kati ya Toronto na Canada pour nous repérer Bonaventure Trésor Ochudi na Canada merci Nanyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi Tokei na kati Italie pour nous repérer Dizolutete Mfumu à Italie Dizolutete merci Nanyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi Tokopesa mbote na Pichu Puitu Kabwimi donc message na vraiment et c'est Pélissa Kabiso mingi ya trop tozongi awa na kati de France plus précisément 94 pour nous repérer Fifi Filofaria l'homme à la Mercedes est très propre Fifi Filofaria l'homme à la Mercedes est très propre
tokosukisa na Brésil na pasa na biso Jansi Kalisa pasteur munene na kati ya Brésil Jansi Kalisa merci na nyoso tout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Donc c'est ainsi que s'achève ces 5 minutes avec César Ngadi. Merci de l'avoir suivi. Cette émission a été réalisée par les kings de la presse et d'une image Panza Sangoya Congo. Nous allons nous retrouver avec grand plaisir dans 24 heures pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. Bobo Sonate, Kanambe, Akozwa, Masolo, Nambunchu, Penadikos. On doit mettre sur pied et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des conflits. Au sein d'un c'est vrai, tu